boy boy ta polo bo na réseaux sociaux bi to soutenir FARDC ba soutenir soldat na polo te soldat ba soutenir kaye pesa mbongo oui PPRD a super ndenge ba kino ba lo ba soko tuni boni santé ba lo ba PPRD le 4 juin jour et anniversaire à Yemei Joseph Kabila Kabange na jumelle na Jeannette Kabila Kyungo faut un petit état de siège ADF nazo continue pour donner sur kata Goma bino tukuna bozo ko subir massacre pour na insécurité za na kati ya mboka wana bazo ko sécurité malgré état de siège tel na kati ya Goma bozo préférer ko 16 millions wana boke ndiko bebisa pour la biso minu ya koko mo ya Belgique pour ton limiter ke minu za Lubumba vu que mba kufaka na sed na ngwa longola ka minu wana pour que notani Lubumba daki disparaît le 15 août procès à Vital Kamerhe. Vital Kamerhe le 15 juin va s'attendre les l'autre. D'abord, il y déjà en plein procès. Il y a 20 ans, on va attendre. Mais sur quoi loba, où est ce qu'on appelle la séparation du pouvoir? Le principe sacro-saint a été bafoué, foulé au pied par M. Tshisekedi Tshilombo. C'était Ougandais, c'était Burundais. Ce sont des spécialistes à donner des nationalités aux autres. Vous avez spécialité, il y a eu de pèse. Hein? Pourquoi mon côté l'UDPS ça l'UDPS il ne refuse pas de me rapporter na belle pas na bango d'aller le couteau et dans la carte mondoko na bango au moins même secrétaire général il y a parti aux aller deuxième président à parti à téléman ba été Kabila Kimi akei Dubai ils allaient exil mobimba mais le lo Kabila za kinga kati moto na ba to benga cochon so Kabila zone qui ça mais le lo azali à tel ça ba limité ba va bazo kaye c'est quelqu'un qui a dit biso ko le téléman ba na miso ba yo ba to benga cochon so Kabila zone qui ça Kabila za le lo qui ça n'habiter cochon kabuya so révélation lo nini kwenda ba to benga cochon nga pe na koma ko benga ye cochon pana ngaza kizenga ta papa nga na ko boya ete ya boya ki Congo pa lingeta c'est d'Amérique qu'il allait défendre les États-Unis d'Amérique au lieu de parler de Congo qu'il laisse parler de Congo il n'est pas congolais. Moi je n'ai pas le temps de prendre le temps pour parler de Noël Tchani dans les plateaux dans mon émission. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mokonzima atako babakola ke mafuta na musakoli lelo ya yoboningo bateli le Nazarien Pamboli oye mona na katembeni mama kandelobi Kolebe mapapu masope mafuta Toko kesitana longo na nzambu oyo babenga na makomi Bonjour chers amis fidèles internautes, bienvenue dans votre émission Masolo ya Mboka où est présenté par votre humble serviteur Dadi Mouko na pesi bilo mbote partout dans les 4 coins au bozu libaku ya kwa na biso na kati chaîne na bino les Nazaré TV bo s'abonner masima na pesi d'abord un grand merci na pesi sous mbote na équipe mobimba ya les Nazaré na pesi mbote na caméraman ola sama caméra ala kala la mbote de l'eskozali na pesi sous un grand merci ya Emoko Maman Tiffany Mambote Ebele et puis merci pour notre confiance au Salingai la Katia Ali Nazaré à TV le lot la Katia Masolo ya Mboka Torobeta ni Torobeta par rapport à l'actualité politique qui se passe na Katia Mboka na biso par rapport à l'actualité politique qui se passe na Katia Mboka na biso Torobeta li solo ya Tambo Mamba oyo alingaki abima Mboka pourquoi Tambo Mamba ninga abima Mboka Torobeta par rapport à les 15 hours procès jugement il y a Vital Kamerhe. Est-ce que Vital Kamerhe a robima? Par rapport il y a affaire il y a Chebea 11 ans affaire à Chebea banani baboma Chebea et puis tokolobe l'appel lisusu maramu ya Noël Tchani est-ce que maramu ya Noël Tchani ils ont visé Moïse Katumbi? Ok, je suis passé dans cette émission na rosenga na caméra na rosenga na caméraman na Alain caméra au fond la caméra na présenté bino invité na ya mukolo lelo Ibrahim
Okay, donc à Roland. Nazokatela nzambe losako na se sikoyo tozokata losako sikoyo kuna nalingi nakatela nzambe losako awa aniva ale katela ale tozozonga sikoyo tozozonga tikelanga nzela nazozonga s'il vous plaît tika nzela yoka olingi libala olingi kopota olingi mosala mpona nini Ibrahim Oyaza combattant na ngambo ya PPR2 pour souligner par rapport il y a actualité politique na ça plus tard donc maman repé ça y bonjour mon mboka Ibrahim. Bonjour mwana mboka ndeko dadi matondi mingi nde bobengisi ngai na TV na bino Nazarin on a quoi kolobela politique actualité politique ya mboka na biso nazosenga na balandi ya émission bo partager bo aimer pe bo s'abonner massivement na chaîne na bino o epesaka bino ba activité ya solo nazo saluer initiateur na biso ya Alliance des Kabylistes Musulmans Camp PPRD excellence Moussa Mondo Sadre Nkolo ba obenga e Roi Massar la société. Merci beaucoup excellence na makasi bozo ko pesa biso na saluer sous les meilleurs des meilleurs landa pe abonné émission l'administrateur civil mwana mboka Issa Kabuya Kalombo la fierté de la jeunesse musulmane na kati ya Congo na pisho bambote siko zali na pesi mbote na Irène Lembale mama na Waris. Merci. Mwana mboka Manuel boso ya koleka na kati ya chaîne na biso et puis na cadre émission na biso masolo ya mboka le bajatino kozani papa bato ozi ba kokolanda na zaine songo mengi ndebo pesinga yo occasion na lekasu na plateau na bino ezali mbali boso mais je pense que kozala mbala sukate na zaine songo mi ya ona kosenga na balandi nyonso ba kokuta na libako la émission yo ba partager ba aimer pe ba s'abonner massivement na chaîne na bango Nazarin TV biso tozali pona osela bino musala toza ba défenseur à peuple toza toujours sur ma peuple likunya na mututé likamna mututé meto yaka pona ko défendre peuple ya malamu to beti maboko ya mabe to dénoncer pe to éveiller peuple pona ba échéance électorale. OK mon amboka avant to ko na biti ya lisolo na biso to ko bela mokolo la elelo na nina loba évolution za ndeni na ngambo ya bino ya PPRD. Oui, PPRD za superbe ndenge bakino balobaka soko tuni eboni santé balobaka PPRD notre ça pepele kimia musezo sa makasi bomona ki forte mobilisation le 4 juin jour et anniversaire à Yemei Joseph Kabila Kabange na jumelle na Jeannette Kabila Kyungo tout ça qui une grande mobilisation tout ça là qui na Notre-Dame to kindaki na siège à parti tout fêter tout sepeli to la kisima mokili mombake Joseph Kabila a toujours aimé na jeunesse Joseph Kabila a toujours aimé na peuple congolais oh le bazo senga retourne par-ci par-là via misère oh le to continue ya grave to comment ozanga courant kopo lo ce matin ça vaut comment cher le retour comment cher changement ba peuple ba lingaki ba se rendre compte de que zaki erreur ba zaki troublé peuple congolais ba combien prêt à kosenga bolimi c'est pas Joseph Kabila Kabange pour azonga na bokonzi to moni nyo sur mati donc changement to yaki zaki ne misère ba koti biso ba ko accroupir sur na kati ya misère vous allez plus grave si le lot de mona mboka 3 ans yango ba ba ceux qui sont le banda mais
faut un petit état de siège ADF nazo continue comme va donner sur kata Goma on peut ko saluer dans de cœur na bango bolanda bo abonné to défendre rabino bana Goma bana Beni Butembo Uchuru et tout Boga bino tout kuna bozo ko subir massacre pour na insécurité za na kati mboka wana bazo ko sécurité malgré état de siège mais to ko lobela toujours bino pour to éveiller gouvernement mais ka ko tshaba moyen pour na ye au lieu ko ndoko bebisa 16 millions pour na ko mela biso linu ya kokomo ya Belgique pour linu wana na ndimite ke za Lumumba ba bomé na acide totaki na histoire ba boma Lumumba na acide mino bakiko la bazonga bakizula biso to ebite so za nani kokomo ya Belgique akufaki to bimisa 16 millions na mbongo na biso kesi na biso to kende ko so mino bayana ngo pourquoi pas 16 millions wana ba tia ba pesa ba soldat ba tana fond nzoto na lino relika bazobela minu moko pesa minu te minu moko ole ko 16 millions na ko pesa ba FRDC bo motiver bango pour ba meka ko pousser monguna libanda ya mboka ba ko pousser monguna peuple so comme à l'aise kimia ezonga total na kati ya Goma bozo préférer ko 16 millions wana bo kende ko bebisa pour bela biso minu ya kokomo ya Belgique pour ton limite ke minu les Lumumba vu que mba kufaka na acide nana ngwa longola ka minu wana pour que notani Lumumba daki disparaît na acide donc tout ça contre makanisi wana contre yango même roi Belgique a comprendre que ça va avancer a boyne ko ya et roi Belgique a boyne ça va avancer a boyne ko ya ba yebi réalité ça ba ça va avancer COVID-19 mais malobeza na ngambu na ngai COVID-19 malobeza na ngambu malobeza na ngambu na yo parce que tout éveiller population ba bona ki mbongo ya peuple ko ça est dilapidé d'une manière on peut pas expliquer hein bazoko dilapider mbongo ya ba contribuable congolais mbongo ya ba impôt ba taxe ba mama bateka pilipili na winzi bateka ba mungu na winzi makala mbongo na bango ya passe ba ko bimisa ngo ba ko kaba pamba na ba poche ba na Belgique zali soni mingi yango moni roi monike ya ko sali sumu wana te ya ko yiba mosolo ya peuple congolais boy ko ya na mama buzo ba pamba comment ba ko ya ko minu pamba ya mutu ba ko na 16 millions pour ba ça la dépense à 16 millions pour na ko na minu ya mutu pe yo za yete tout ça sur certain c'est le test à ADN fiable toyeba ce minoza ya Patrice Emery Lumumba oh ali icône paix et indépendance ya mboka na biso ce n'est pas n'importe qui kolkateur ko de construire mémoire Lumumba na aventure na bino boko sala détournement na mboka bolo ba ke bojui minu ya Lumumba boko kudia biso na 16 millions nous sommes contre ça yango te ya souci na biso c'est ali tolia malamu kimi kota na Goma mape kita fufu o IDPC ça to kolia ba moneta sur kola kanya to za pote to monango ce n'est pas 16 millions pour na ko ya minu Lumumba Lumumba c'était un père de l'indépendance to pesa ke valeur bena kata mboka oyo me botika ko suyi mémoire na ye na maso ya lukuta boza ngo ba détournement na sima kombo na ye. Je pense que le message est clair et pas mais nous en contre. Oui, nous en contre. Nous en contre Lumumba te, nous en contre pratique. Aux contre na ndenge président Félix Tshilombo na obiki no ba corps ya ba ancien président ezonga na kati ya mboka ya Congo yoza contre na no. Oyebi mwana mboka na webi saona vie tozana obabengi nécessité priorité au mutu akosala na urgence lelo priorité à peuple congolais ezali kolia kolala punya malamu bana batanga classe ya malamu et puis kimia ekota na est ya Congo yango na priorité à peuple congolais en général mais en particularité chaque coin ya pays ezali na bosenga nango peuple congolais on a posé à royal leçon nzota molo ya bassin président awate baza ba congolais Mobutu c'était un congolais il a travaillé pour le Congo c'est le Mobutu qui a unifié les pays unité le leçon comment le autre baka mu Congo muluba te malgré tribalisme et boti sous mo muke na régime mais na tant Mobutu baka tribalisme te to moni ba Congo ba bana kana ba luba ba so bana ba luba to mona ka yango le loba to mona mona ba indice ya tribalisme comme ko renaître na kati mboka na biso sauf que nous condamnons nous ne refusons pas nous ne sommes pas aussi contre ya kozong ça va corps na bako ah monument. Mais ce n'est pas l'urgence pour nous les Congolais. L'urgence, lui des pères doit s'occuper de la vie des Congolais qui croupissent dans la misère jour au jour. Babylone, échelle grave. Baba prie à Babylone comme nous ne connaissons même pas où allons-nous. Où allons-nous? Na vie se pose la question où étions-nous? Où sommes-nous? Où allons-nous? Toujours kende wapi na mboka oh le loto kende wapi. Nous ne sommes pas contre, mais c'est la urgence. Bapesa mbongo na FRDC. To boy boy ta polo bo na réseaux sociaux obi to soutenir FRDC. Ba soutenir soldat na polo te, soldat soutenir kaye, pesa mbongo, pesa famille na mbongo. Akobunda bituma na malonga.
Ozo pesa soda mbongo oyo ndeko sangwa lobaka na TV yo kanisa ko bunda pona mboka na bolingo. Je ne crois pas, je ne pense pas. Ok, merci vraiment mon Amboka Ibrahim. Mon Amboka Ibrahim, les 15 hours procès à Vital Kamerhe. Les 15 hours procès à Vital Kamerhe, est-ce que Vital Kamerhe sera libéré? À mon avis, les Kamboya procès Oyo, il y a Vital Kamerhe dans le baron Med Fanabe Michel Belé. Balboso bakanga ndeko Vital Kamerhe na fanda na muninga na ngamoko Monte Carlo Kalonda. Na bisa kai na bi Vital Kamerhe bakangi c'est un problème politique mataki ngatembe. Le lot toujours monde. Vital Kamerhe le 15 juin va s'attendre les l'autre. D'abord, il y a déjà en plein procès naïe. A 20 ans, on va attendre na yango. Ndeko Tshisekedi libéra Vital Kamerhe qui ceux qui a joué deuxième mandat naïe. Vital Kamerhe azali moto yo a ko empêcher mo kimana ne pour basaki na bakor o basala ki na Nairobi. Basaki bakor ngana soutenir yo 5 ans, il peut soutenir nga 5 ans. Mais le col ndeko Tshilombo tango a na pouvoir a komi ko yoka sucre ya pouvoir et coacher na mbebo. Ayoki su elengi wana bina ko tikate il faut na continuer toujours ko ngakozala mo konti même ata pepe ko linga ngaite na se forcer ya ngomona usala lelo ba manœuvre ko luka organiser fraude balbosno mona na mboka bazo ko organiser fraude président so ba face na contrôle ya cour constitutionnelle a paralyser lelo ba institution nyoso mona mobali oyo président de la République actuelle ya mboka oyo a paralyser mboka na makabilo surtout a comme ko imposer partout comme komona lelo ba candidat unique toke na cour constitutionnelle candidat unique ya volonté à chef de l'état. Pour élection ça na Assemblée nationale il faut chef d'état convoquer ba députés nationaux. Pour élection ça na Sénat il faut chef d'état à convoquer ba sénateur. Pour élection ça na cour constitutionnelle il faut chef de l'état convoquer ba juge à cour constitutionnelle. Pour battre président il faut chef d'état à convoquer ba confession religieuse. Mais sur compte aux loba où est ce qu'on appelle la séparation du pouvoir? Le principe sacro-saint a été bafoué, foulé au pied par M. Tshisekedi Tshilombo, qui a vraiment détruit la démocratie dans notre pays. Or, l'UDPS n'a aussi pas la démocratie, n'a pas de parti politique, parce que les mesures que mon a moto out na parti na bango ko bakabudi pendant 37 ans de lutte pour la démocratie dans la mboka lelo ya matel démocratie. Tala lelo na kati ya Sénat makamzo ko la imposition ya candidat. Candidat toujours Kazali ndeko ya conseiller ya Tshisekedi bande ko sa ba transit na Kenya kufaka. Jibe munda la batele lelo kina yo azaki Cyprien François Momba Tshishimbi. Deux ali passe mingi yo ko sa bande ko UNT, il faut baza de cœur na président na bango baza na solidarité. So bazo landa elengi au na pouvoir na UDPS ba osuka kosuka mabe. L'UDPS n'a jamais fait un accord où c'est ça bande ko ya parti politique mususu. L'UDPS bazali obele bato baya na makila à trahison. Le bako Sabino Vital Kamerhe c'était ougandais, c'était un burundais. Ce sont des spécialistes à donner des nationalités aux autres. Vous allez spécialité ya bande ko ya UDPS. Hein? Pourquoi mon côté l'UDPS ça l'UDPS il ne refuse ba ba dimaka corté na bele pa na bango dalo bele lokuta ou dans la kata mondoko na bango au moins même secrétaire général ya parti azali deuxième président ya parti a télémano ba été Kabila Kimi akei Dubai wale zali exil mobimba melelo Kabila zala kinga kati moto wana ba to benga cochon so Kabila zone qui ça melelo azali a tel ça ba limité ba va bazo kaye c'est quelqu'un qui a dit biso ko so ko le te malo ba na miso abat yo ba to benga cochon so Kabila zone qui ça Kabila zala lo la Kinshasa n'habiter cochon kabuya so révélation lo nini pour na ba to benga cochon nga pe na koma ko benga ye cochon. Donc ndeko Vital ndeko Dadi ko ebisa yo pona ndeko Vital Kamerhe espoir réalité mais biso attaque bato totali cour ya mibeko o ba bengi droit to ebi ke ndeko Vital Kamerhe azali innocent. Innocence n'est quoi acclamer même atana likolo nzamba osala makabaka la vraie justice c'est la justice de Dieu. La justice élève la nation mais pas la justice sélective au régime UDPSien ba tcheli biso le na kati ya mbuka. Ndeko Vital Kamerhe azali innocent et kozala malamu justice ba laver mémoire ba laver kombo ya justice ya mboka na biso na ko akite mwana mboka wana ba bizongisi na ba droit na ye et kozala soni mingi soki lelo oyo ba ju mwana wana ba condamner lisusu to ba reconduire condamnation au piro ba kenge asala ki na première instance. Donc yango to ko senga na justice pe ça so za ko pesa na justice na ko senga na justice bazonga na nzela ba lo ba droit biso na kata to baka nous devons dire le droit. Balo ba droit balo ba vérité parce que biloko oyo bango ba commandaka ya ba maison soki préfabriqué nyonso et c'est là déjà ko koma na ba port parce par là ba port to batanga boloko nini ba vanti mwana mbali wana na kata prison ngai na kabula ka vision politique moko tena ndeko Vital Kamerhe maisalité so na ko kabula vision politique moko tena ye na za la contre ma nyonso ya ye non azali innocent c'était na mona ki même ba avocat ya partie civile même ministère public bazaki na incapacité ya ko démontrer
que ndeko Vital Kamerhe azali coupable na makambo o bafundelaki ye et puis to kambo rapeti le lo na mbongo ngo na yango nyonso tout eza pardon ndeko Vital Kamerhe azoko mériter kozana libération na ye azo mettre kozana prison te soki bakangi ndeko Vital Kamerhe ezali ba calcul politique ya union sacrée pour na ko empêcher ya la candidate na mboliza me baye bape ndeko Tshisekedi malgré ce qu'on organiser fraude électorale zo sala na kati na ye na famille politique na ye ay ba danger ezali ko ya pa na ye na tanga zo ko luka ko neutraliser ba adversaire politique na ye a ko perdre de plus en plus peu terrain pour na ba électorat année élection de 2023. OK, merci vraiment mon Mboka. Mon Mboka dossier ya Matata Ponyo. Comme na niveau nini? Dossier ya Matata Ponyo. Oui, na mona ki ba sénateur bazaki convoqué urgemment na Cité de l'Union africaine pour nous représenter bango modo ba longola ba immunité ya ndeko Matata Ponyo na ndeko Alexis Tambemamba bazali ba adversaire ya régime ya union secret et union sacrée. Union secret. Ça va adversaire régime ya union secret eza eloko tokoloba ba sénateur il faut bozala libre d'esprit. Nous nous sommes plus à l'époque de un père où tout était centré par le président de la République qui doit commencer à faire des choix à votre intérieur. Vous êtes devenu manipulé. Papa Mikolo, la bino, responsable, professeur, vous êtes là-bas au Sénat, beaucoup vous allez manipuler. Ce que vous critiquez hier, ça devient meilleur pour Nabino. Oh, Namona Tamo Kolomorote, Joseph Kabila Kabangi, élection de l'Assemblée nationale a convoqué les députés nationaux. Namona Tamo Kolomorote, Joseph Kabila Kabangi a convoqué les sénateurs parce que va longola mutu ba milité. Il faut tout tika loko na loko ça musala nango. Justice azali indépendant. Tout ça dans les institutions misat nous avons na yebandi tout ça na exécutif, tout ça na pouvoir législatif, tout ça na pouvoir judiciaire. Ba na ba ça na un principe wana sacré à la respecter. Respect mutuel des institutions, respect mutuel ni ba ndeko Matata Ponyo soka sali mabe to a détourner misolo à l'état de bakoloba. Mais ba ça la ngona nenga malamu. Et ça la règlement de compte pour na koluka ko empêcher calcul politique à muninga ndenge le loto moni union secret quand ça va calculer pour éliminer ba tout ça na kati celui qui n'est pas avec nous et contre nous ndeko Richard Mouyage le loto moni ndenge bazo sala tout pour baluka ba empêcher ko chama ko na kati ya kolwezi hein la vice gouverneur Fifi Masuka uti koza sasa ah ça y des jours azongi mais ndeko Mouyage banda yaki sasa ti le loi na kati ya sasa ba freiner pour azali contre vision ya union salité ndeko Zoé Kabila sur le loi azali destituer na Kalemi c'est toujours la même pratique mais to ko yebisa ndeko ya union secret. Les calculs que vous êtes en train de faire, vous constatez que les calculs sont arrangés dans l'élection. Déjà, vous avez un problème au Katanga parce que vous avez touché à Moïse Katumbi. Vous avez des problèmes à Kolosi parce que vous avez touché à Richard Mouyege. Vous avez des problèmes à Zoé Kabila parce que vous avez touché à Kalemi parce que vous avez touché Zoé Kabila. Ce qui fait déjà que l'UDPS commence déjà à perdre les grands Katanga sur le plan géographique et électoral. Sur lequel un grand Est. L'UDPS a aussi des problèmes. Arrestation à Vital Kamerhe, ma promesse mensongère, il y a chef d'État qui a béni. Et puis, état de siège, échec total, état de siège. Et vous avez la SADA qui est l'UDPS qui perd de ce côté. Na côté ouest, tu as des résultats. En 2018, le président de la République actuelle a longaki ma pronomité na côté est l'ouest awa Kinshasa Congo central na grand banu a longaki ma pronomité vous avez que ça a problème pour na ya on a difficulté pas perdre sous ndombo ya balinga ba lombo ba électoraux article le ben espace Grand Kassai espace Grand Kassai ko lié peut-être public point d'interrogation Tambo Mwamba alinga kitemboka wabita Mwamba ninga kima Tambo Mwamba avokima pays était que membre ya PPRD Moni dossier wala ndeni mais ouais ça ba information bimaka ngambo ya radio ba benga radio 10e ri Tambo Mwamba c'est un Congolais il est libre de tout mouvement banda to longwa na pouvoir nous FCC to ba to ça ba démocrate nous avons quitté le pouvoir aucun membre du FCC a en exil aucun membre du FCC a na akena pa ki mamboka monso quelqu'un de nunti Kobana moko leader na biso l'autorité morale Joseph Kabila Kabange mobali ya maman Olive Lembe maman Boboto maman Waro azana kata kisasa biso tout ozala kata kisasa parce que nous n'avons pas fait du mal au peuple congolais mais tout ça qui haïssé pas ya batu tout ça qui comment dirais-je nako utiliser terme ba inisa ki biso pas ya batu diabolisation ba benga ba kadiosha na IDPS basala ki pat ba yina biso ba shora batu mabe mais lelo mutaka na bango ebimi ba misu polele na misu ba congolais bazomona o bango bazoko sala lelo na kati ya Congo tamama batana kati ya Congo akep tikamoko te bango ne ba gérera ba aéroport bango ne ba kanga ba ministre c'est ba voyager te
Temabake pas monta zalia. Kolongola humilité atemabako kena na justice za kobanga te. C'est un homme politique. Ba ko kene ko na justice. Soit ali innocent justice ko acquitté. Soit azali pe na problème na justice ko s'occuper na ina likabota ali mais ko ba akimité mwana mboka temamba zali na kati ya Kisasa. Azali bel et bien na kati ya Kisasa na kati ya Congo, asali déplacement ata moko te. Oyo zali ba information ramassée et pas ya radio ba pesa ba information le côté mobuta benga ba radio totoir. Radio totoir mwana mboka temamba zali. Ceux qui balongoli ba militaire na a se présenter devant juge. Alors l'affaire il y a Noël Tchani. Au monde est-ce qu'ils ont visé Moïse Katumbi? Noël Tchani d'abord c'était monsieur, moi je ne peux pas venir dans un plateau de l'émission pour parler d'un certain Noël Tchani qui n'a même pas l'adresse au Congo. Quelqu'un qui habite dans des flats. C'est nous qui sommes des Congolais. Au Congo, nous n'avons jamais été dans le Bapaya. On a peine de tout boulot à Mouti. Monsieur Zabou au Congo. N'est pas français, la France d'abord. Hein? Bisso, c'est toujours d'abord le Congo. J'ai l'amour de mon pays. Je suis Congolais, je resterai Congolais. Noël Tchani, déjà à Renosa qui n'a qui Congolais. Il n'a même pas le Congo. À Kenya, comme américain. Soit il y a un Congo comme américain. Avant, il y a en Amérique. Moi, si je suis en États-Unis d'Amérique. Comment il y a un Banaka d'Amérique? Qui réclame ses droits dans l'Amérique, il est citoyen américain. Est-ce qu'il y a des Congolais, des femmes Congolais? Si on a la loi, vous allez tailler sur mesure pour le capote quelconque dans ce régime. Il n'aura pas ça. On ne va pas tolérer cette bêtise puisse passer. Nous allons faire tout pour barrer la route à cette bêtise. Nous, peuple congolais. Alors, Noël Tchani, moi je ne vois pas l'intérêt. D'abord, c'était quelqu'un qui est orgueilleux, qui quitte le plateau de l'émission à cause des questions. Incapable de répondre à ma question, à quitter l'émission. À Sundo l'émission, on a fait un plateau, tout n'a question, n'a quitté non. Je suis censé de répondre aux questions selon couper sa réponse selon ma question. Il n'a pas quitté le plateau, même si ma question est énervée. Il y a des questions qui nous énervent. Nous, on s'appelle au téléphone, nous avons un message grave dans WhatsApp. Nous n'avons jamais baissé les bras. Nous sommes là, on parle. Nous avons été agressés à plusieurs fois pour notre combat politique. Mais nous sommes là, on parle. Quelqu'un comme ça, moi je peux parler avec lui, il n'est pas crédible. Vous croyez que ces gens de personnes peuvent prendre la charge d'un pays comme Congo démocratique? C'est incapable. D'abord, il y a ça qui répond, ce n'est pas Ndeko Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. À chaque fois qu'il répond, c'est dans la leçon T, Congolais. D'abord, il a renoncé à la nationalité, c'est qu'il Congo. Moto a lobby déjà, il a mis sur moto, il pas papa n'a été. À ça, on a droit à papa. On a renoncé. Lobby papa, tout le monde a aboué papa, tout le monde a été. Ngana elibu mwana na ngaza kizenga za mwana ngai papa na ngaza kizenga papa na ngana koboya été ya boya ki Congo pas l'État d'Amérique qu'il allait défendre les États d'Amérique au lieu de parler de Congo qu'il laisse parler de Congo il n'est pas congolais. Moi je n'ai pas le temps de prendre le temps pour parler de Noël Tchani dans les plateaux dans mon émission. Non ya ba kiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba. La minute on a 4 à katika ta saga fufu. Oui. Allô est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça la boy. Moi naza na mbongo vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita c'est du sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna iza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyiko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman, leki nanga yebisi ngai mena ndimite na lingi na mona ki mona beso poli kamba boye na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali à distribution ya ba produits alimentaires na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources
Comme on a été à niveau à Kinshasa, même avec un petit rien. Donc à partir à 10 $, 15 $. Donc si on a un bon côté, nous devons nous apporter au Sunkayo, à Ozuga Bilogolia. Eh, Maman Nazareth, Tanzamba Pambola, Bakse Mikole Bele, Awa Nasena Mokili. Et bon, Awa Tuzawa, Potoyeba, adresse à Awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non. Nazareth, nous allons la Congo ici. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça, c'est du sérieux. Ok, moi, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Le bano gentil et puis le bano Yasuka et Kozani par rapport à Mamoto Beli. Na émission na biso ya masolo ya mboka. Lelo to koloba na peuple congolais na émission na biso to sali lelo tous à la vigilant. Tous à la vigilant to tikela ba eni ya mboka te calcul mabe bazali nango contre mboka. 2023 ezali année électorale. Il faut tous se motiver, tout ça là tout, tout luka to joie. Il faut tout ça là nyoso, tout luka, tout récupérer imperium, tout kende na ba élection. Ba élection ezali droit na biso ba congolais réservé na kati ya loi fondamentale. Bato ya union sacrée basi ba préparer fraude électorale na bango. Bomoni loi organique portant organisation forcément de la CENI au batu ko voté récemment awa na parlement. Ezali loi oyo biso bana mboka to sepena yango te. Ndé basali dispatch wana. Fraude électorale s'est préparée parce que cour constitutionnel a eu un contrôle total. Il y a union sacrée. Bazo ko lokaba sous CENI. Donc on a bango que le pouvoir est du peuple pour le peuple par le peuple. Pouvoir et l'autre n'est pas ya peuple. Peuple faut la motiver, tout à la soudain. L'issue Nicolas, l'issue, tout à l'éveiller, tout à l'élection élection et à la malam. Il faut tout le mettre à côté projet machiavéliste. Oh bande quoi union sacrée na initiateur na bango, bah ça dit que ça la contre le pays. Toujours le bango dans le bar non makasi, tout mettre hors état de nuit projet machiavéliste aux allez monter par bande quoi union sacrée. Na initiateur na yango peuple tous à la vigilant ba bureau nyonso ya vote oh Seigneur otie la biso tout ça la même tous à ba volontaire ya ba témoin to luka mbongo te na ba parti politique pour biso tout détenu ba PV o to ko tika na ba candidat to soutenir pour to contrer échec na bango l'échec préparé na cour concernant CENI faut to souki c'est yango cette fois-ci nous allons avoir nous tous nous devons posséder des PV autre que la salut après pour monaka na kati ya procès a failli ba tuna ka ba preuve ezali PV il faut tous na ba PV de contrôle pour na ko soukisa calcul ya tricher ba so ko préparer mbali boso to mona tricher ba so préparer na misu makasi donc ya misu makasi moyibi ya misu makasi na moyi ba ko mona yo en 2011 yo mona yesika ndiko kabila ko préparer fraude en 2011 o mona pas ndiko kabila préparer fraude en 2011 alongoli président Seni o alongoli président ya to conseil au pacha ya. Ok, merci vraiment, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Numéro en contact par rapport à Bato Bazu au Barose en Aposa Robin, Barose en Ndeni. Oui, Bato Bazaine a pour ça contacter Bisso. Bato Bisso na plus 243 82 40 38 465. Bato Bisso na Bandeli na plus 243 82 40 38 465. Vous avez numéro na Bisso opérationnel na WhatsApp. Ok, merci vraiment, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Dadi Moukwaya, Bossabone. D'abord un grand merci à Moko Mama Tiffany pour vraiment confiance au PC dans la Katia.
chaîne Nazarea TV, la confiance européenne, un grand merci Naïmo Oza Sima la caméra Alain Kalala, merci vraiment beaucoup et on se retrouve à la prochaine. Bye bye. Naolia bakiti na ba mesa. Ah. Atanya ukondoko. Namona yo. Achayo na mwamba. La minito na kata pena katikata saga fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, boy. Moi, je suis un bon vraiment mingité. Mais nazo chela bino moi mkio naza nango na agence moko boye Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au futi mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Kuna eza mambo mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Nakali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme la boîte bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc so na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta eza esika ya kobunga te. Toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Ah, c'est ça, d'accord. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah non, 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 non. Nazareta nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça qui dit sérieux. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareta lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesikana elongo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana